Sarah Tola TV. C'est spirituel. En tout cas, tu prier vraiment ma casse pour nous Gabi. Pour on dirait Liwa Diane et côté 6 mois perturbation dans ma théâtre. Voilà. Sarah Tola TV. Réception action. Lobara action to kota mbama encore. Au moins il y a cité. Sarah. Et donc on va comprendre tes amis. Namoni peno longo lunette comme sérieux vraiment. Comment il y a Sissi peut se permettre il y a aucun photo dans la Maison Blanche et le ngi mamundo bon. A problème makala. Te ya Sissi nga na ebisa omoni makambo yo yoka na ya Sissi te pona ba makambo oyo. Non mais ça makambo c'est pas non. Te yoka malembe. Yo yebi déjà que ya Sissi a jakoli makasi. Et pour yebi que ya Sissi ba période wana za olinga ochacho ko makasi tanga zara na copine ya madi. Oyebi yango bien. Sarah Tola TV. Au moins on a marqué Bellevue ça na mboko. Bellevue est capable de rolongola théâtre Congo na coulisse au tozali akena ngona niva ba Hollywood. Oui. Bellevue a la possibilité de rolongola théâtre na biso na coulisse au toza atiango na Canal+. Bato ba otala Congo ba oloba o culture nini. Nous jouons mieux que beaucoup de artistes, beaucoup de pays mais to bimate pourquoi parce que monter à Mabé ezali. Sarah Tola TV. Asilikite maman bato sika za na pesi mbote. Mais comment ba bakuku ba yo osilika na nzembo wa? Barande courage, ba courageuse. Depuis mo cheke il y a Sissi à la de base ba ya Madilou. Sarah Tola TV. Tu comprends? Bilemba wana mto tshanga yango na butu. Yo mto tshanga yango eza mbala suka oki. Eza mbala liboso pe suka. Na tele la kayo mingi. Oloba ke belé na gobaka. Mais cette fois-ci je vais vomir. On comprend? Je vais vraiment vomir. Parabole loba nanga vérité na bisaka zala clair nanga na ozonga te mo bana ngati kinga aya okuta na libala ka ya $100 na te ka nga kutota $100 na zongo bongo yo mama wana bino na monde ngana mono yo piken to kumi égal oyo simba te fona sa ndenge ni fo wana lakisi ke na za mama populonga na mama 9 mois mobali a commissaire alekela ngai mbata e kako bana ngabo mote yo bima kozo daswala te oki ko meka bu ko musuto ko tela ko na teli yo tele ko meka te oh je fais nani est-ce que vous pouvez mana nga maman pas de problème on a mutolo tielo wa oyo eza personne Kamuna sola na c'est Madouya là. C'est Madouya. Ouais, c'est Malabar. Na sola na yi. Répétez les bino. Na répéter les bino. Tazama mukia waza. Toyokana na répéter yango Maria Ronen. Azabula, azala ndumba. Moi na yo boy ditaraye. Toi dikete to bando manquer respect. To sende ndiko na. Tala Ronen, ngai nde na sala toi ko benga ebula. Yote. OK? Ngai moko parce que ma femme m'a acculé plusieurs fois. Non, ma cousine, ceci, c'est là, son nom, tout ça. Et je me suis battu, je me suis décacassé pour ayer à son espace. Donc tu ne comprends absolument rien. Yo, boye pour une impolitesse? Non, na boye pour une impolitesse. Boye pour na boye pour tout pour faire le suivi. Na ni na kotala na âge après nous. Aziza. Fils du diable. Tu es un fils du diable biologique. Sors et ne reviens plus jamais au fils. Lea kendeka pono kono poza kundi ya mchika kendeka ngai natika yo vanda wale mobali no alingi yo te tangu leki na ngaza kina bolingo naona tika kyo vanda leki na ngaza ne suna bolingo na ote alobi yango pe na misu na yo
les aussi batté maman. Pourquoi dit ça kabokete? Eh, ba fête yo bo sali salia wananda ko ba fête loko. Saratola TV, la chaîne qui assure, Nzoka banzembo pe esuaka na mitema ya bato. Nzoka banzembo pe efongolaka makelele pe efongolaka ba robinet ya bitumba. Bandeko na yebaki te. Soki na yebaki, me nalingaki na yemba nzembo wana te. Tambola na mokilo mona makambo bandeko bako finga na bato bako boma na bako swana. Na nzembo ya bato ya papa Madilu, que son âme repose en paix. Baloba 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 balembe. Baloba 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 balembe. Oh mamoyo mayeleleka. Est-ce que nzembo oyo ezambwakela? Est-ce que nzembo oyo bafingi mutu? Est-ce que nzembo oyo batuki mutu? Mais kasi nzembo oyo keiko la Musa Gabriel ya gabizwa kiti. Oza interpeller na linga ba place oyo batanga kikombo Gabriel na kati ya nzembo oyo. Po Gingombe na mwasi na eba finga mabako ma sujet ya litio ya gabizwa na nukiti. Gingombe couple bozwa pe kiti. Papa Bato Madilu akufanga munini amema na monda ba comédien. Sila zwa kiti parce que yo muto ela biso kombo papa wana na media. Bandeko nyonso ya bakuku bozo bakiti. Nzembo koyemba yango, koyoka yango, nazomona kombo Sila na kati te. Nazomona kombo Belvi na kati, kombo Belvi ba yembela ki Belvi ba kumisie. Mais namoni kombo Sila na kati te, namoni kombo ya Gabi na kati te, namoni ata kombo ya bana misala ya Sila na kati te. Mais eboti lelo ba mafinga ebele. Ba mafinga wana ekobota mapona nini? Point d'interrogation. Noko ya msnapisi mbote. Voilà, bonjour Nabandeko Touba Otalabiso. Merci beaucoup à Maman Saratola. En tout cas, pour l'invitation, merci Nabande Kotou. Bazali Bakwa Rolanda Bisso. Je salue Maman Émilie Setimaïnga, moi Sinzambe, Orphelina Vida. La troisième Dodan, la commune Yakisensu, vous entrez troisième parcelle pour tenir Orphelina Vida. Banabali na Kombo Nayo, Balata na Kombo Nayo, ça sera quelque chose de bon. En tout cas, merci beaucoup à Aurélie Mafouka Ba Aurélie. Merci beaucoup à Maman Edoxy depuis Paris. La maman chérie, et à moi aussi, je te salue. Maman José, je te salue. Basée à Londres, la famille de je vous salue. Merci beaucoup, Mamita Dina, je te salue. Puis ça m'a Lili Mbote, Nabo Sanité. Ma Vigito Vunda, mon partenaire, je te salue. Merci na bandeko tout batali biso. Bandeko union sur bazu bakiti bafanda ne Maman Sarah Lobby. Tous les coups sont permis. Sauf les insultes et la diffamation, ça fait pas partie de nous. Voilà. Bo supporter biso. Bo supporter biso. Bo chamwa Maï Pembeni, Mongwa, Koka pe faut ezala. En tout cas, ezala vraiment pour ezala très important. Mais Spirilina pèse important. Bongo bato babela motema. Motema. Babelani. Yangonde photo lukato yeba. Ezali qui soit na motema. Eza. Pour moi comme nous na loba ekosa motema parce que betili bakobi. Sikoyo et loko ana ezala pour être tranquillisé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Papa Yamse. Naebi ke musale zo kende bien ngolo nzambe. Nzambe obatela biso. C'est l'essentiel yango wana. Nzambe so abateli maman atabaye na gauche na droite. Bon, on a bisoté. Bon, on a yemei. Voilà. Est-ce que vous nzembo oya balo baba nazo sepela na ngo ngasko no yemba ona avoir profit zela na voix avec quadra avec quadra on y attend en lunette vraiment del Piero Molinho allo baba lembe mama malo baba lembe mama bervikandi oh mwano yo mamo yo lekyo yo vraiment na ebite quoi itoko eleka. Est-ce que Madilu na Kofi bado yo kana théâtre la suka basola qui va ça pour dire moi ninja les grands ninja Kofi
Non, viens on a la mystique. Il va dire là la mystique. Mais quand on a battu que nzembo on est arrivé. Ngape nazaolinga nzembo wana baloba lembe mena ebite kiza. Et puis obi ke to bosani yango ndenge ba yemba kango. To komo suka ka wana ndenge ka wana ka ndenge yemba ni voilà. En tout cas na ebite nzembo wana lelo yo eboti ba problème ba polémique esekwisi ya Gabi efingisi couple ya Gingombe na ebite koyoka Gingombe na papa Alain koyemba nzembo wana. Est-ce que ma fille est en kati? En tout cas, maman Sarah, jour à liboso na oka nzembo wana, na yoki yango. Na yoki yango. Na nzembo wana ba 4. OK. Papa Alain à gauche et papa Guy à gauche, papa Serge à droite, maman Dame Bellevie na milieu et puis moi ça na sima, ya maman Bellevie. A télémi na ekaka. Ba 4 personnes. Na oyebate na komo monondi bato batangi koma moto na nzembo ti bon oza na sima wana eza nani azali na elongia ya Gabi azana elongia Sila siko tang ba oyemba ebi maloko ba ochaye na sima mais na talipe boye elongia mwana mwasi ya bato eza elongi na ye eza elongia mutu te na mituni na obi mais comment moto oza na moté à mabe jusqu'à ce point nzembo ya na kombo ya mutu te mais pona nini ezo cha makeli na circulation bandeko ba yembi nzembo na bango baza tranquille ba yembi ndiko na bango histoire nzembo ane uti wapi bato ba oyeba te ba yeba lelo baza na tournage madame Bellevie azo briefer tableau moko boye a briefer bandeko musu ba yeba pesi ba idée te biso to linga kende boye ba tiki bango ba loba ba pesi ba idée na bango. En tout cas, bango mususu kuta lobaki en tout cas idée au pesi eza bien. Madame Bellevie a dit OK, ngapela pesa idée nanga. A pesi sko idée na yi. A pesi idée na yi. Bango nyonso ba moni ba idée ne se to bimisa keza mabe. Idée oyo eza super. Ba beteli maboko. Ba beti maboko bango to ba yo da mystique en tout cas yo mana scénario comme musika ba beti maboko ba seki bazaki ba papa Alain ba mamilo bazaki belé ba mama top. Bato ba tourner na kati madame Bellevie bimi ba temi na bango libanda na papa Alain na Serge ba solo la kaka ndé papa Guy na bata papa Alain papa Guy a joué téléphone habito ça la vidéo nzembo wana ye hasard maka boy baloba ba lembe baloba ba yembi nzembo esili mais na yebité comment créer problème comment comme makambo ebele ndenge komi boy eloko elekelanga yango wana. Donc voilà la famille ndenge papa na biso yam saucho loba koyoka nzembo wana eza na injure te na kombo Sila te na kombo ya Gabi te. Sortie médiatique ya Gabi pona koya ko manquer Gingombe respect. Azo côté la place nini? Ya Gabi azana film monté na succès siko titre mon totalité bien ya Gabi na film a joué makasi film Tezate. Et puis 18 ans. Ezate que ezate siko. 18 ans. 18 ans a joué na ye. Mais ndeto mona ma siko yo pesa yati. Siko soki film a bongo ezate. Moto osani or luka diembela na actualité à bateau pour ezoyer ezongisa ye. À l'heure actuelle quand les gens parlent de Ya Gabi, on parle négativement. On parle pas positivement. Ya Gabi a danger à tourner boy. Musala Ya Gabi ezako jouer. Biso musana biso ezako loba bonde to loba on dit musana. Ya Gabi musana ezako jouer. Ya ko leka leka be émission te. Ani aussi la salle émission combien de fois? A salité. Ani au Bellevie a sali combien d'émissions? Rien. A salité. Pour ni ba focus na makamuna bango. Et puis ba to lobela bango ka. Voilà. Ba ça na ba émission te lobela bango. Parce que ba travail. Voilà. Parce que Ya Gabi au travail ni. À travailler clash, bah droit de réponse. Voilà. Donc bah droit de réponse il y a matière pour un artiste et comédien, droit de réponse, il y a yoté, il y a s'adresser na moto, yo ko répondre moto, va s'adresser pour na yo défendre. Et puis donc ça Sony. Il y a Gabi c'est décide à Olobakenga na Abakouk. Au lieu de Olobakenga na Abakouk. Dans la chaîne, mon comme nous tumba. A peut commettre ba moyen ya chaîne. Et l'image à ma bé mon collection. Au moins les télévisions à carré bo isko chaîne ana et katara kati a checker émission mukela.
dans un film à un téléphone. Donc ce sont des gens et abatu oyo balingi ko dépenser pour na mosalo bango ba sala. Mais ba olinga bato musu ba dépenser pour bango ba diembe na sima bato ba dépenser. C'est ça. Parce que entre autres ici la Bellevue ba o tcha ba moyen na bango pour tourner. Ba o tcha vraiment ba moyen. Par contre baza bato au delà ba guerre ya ko féliciter bango parce que ba o sala effort, ba o travailler. Malgré que Bellevue a travaillé plus qu'il y a si là. Et si là, on a filmé. Si. Mais à l'heure actuelle, on a filmé. Exact. Chaîne et Vainan. On a filmé. Par contre, Bellevue a travaillé. On a stockage de 4-5 films dans réserve. Mais film monsieur Zoleka. On a 5 films déjà. Mais film Zoleka. Mais n'est-ce Zoleka boy. On a tournage la semaine prochaine. Malgré 5 ezali. C'est-à-dire, elle travaille nuit et jour. Au four et au moulin, elle travaille. Donc, moi, je suis en émission, et ça, pourtant, et à té. Il y a une question. Il y a Gabi, Batangi Kombo na yé, na évité, balo baba lembaye, balo baba lembaye. Yo Gabi, yo, te, bachipe ya Gabi te. Yo mwano, yo, kitoko eleka. Na maele le kandi kandi na suka pe ya Gabi Bellevue kandi ya Gabi ekotite exacte siko ya Gabi osilika nini ba ba osilika nini problème eza nini tom suna zoyeba te fongola ngata mémoire problème eza nini nzembo yo papa Guy na papa Serge na maman Bellevue soka yeba ki ke nzembo yo eza pona ko boire que la si la jeton anga participer ndena ebeli alingati bande ko ba biso to yo kaka ba osilika to trouver ngo normal tinga mo ba osilikela nini na yo tala émission ya garçon moko boye ande ko lingisa ngi pa ya camarade na moko je te dis Barizia no lingisa ngi pa camarade na moko beta cop to ke anniversaire il y a Davina a pour un beau marché la direction Ista tu vois la vidéo tu joues la vidéo c'est bon tu vas aller dans le master mais là encore une biso il y a notamment la voiture et moi qui ah yams ah bantandeni oza bien c'est bon aussi si tu comme il bosoa Ista il y a les qui na wana soupe na petit na soupe nani na ebité à télémisika biso peto ya makolo comme place papa au télémini yams oui que petit na nga le fort allez là fort il moi mbali nga mbali allez là fondé allez là fort j'aime si on a donc des arako donc moi c'est olinga mbali to mbali olinga voilà allez là fort allez là yams na sepela no makasi na talon ba TV en tout cas na sepela wana ni yem taolo babongo même si ah ngazena mundio ba même si ah pesa ni mono gas no bien a combien nga numéro RK a le gol numéro mundio ba bandi ko sekanga na bisio et tanga mala la journée n'a pas possible ah mais yo comme il ba pédé ba comme lingo ça va pas il faut ça la prière la bisio na zala les journées na mo parce que ça arrive à 17h qui va 18h on a malchance na on a malchance ba ici se permet à le canate va roloba t'as dit yams mundio ba Rémi et ma bandi na bino wana mutu biso na kala tona quand on dit bateau mitu na bango sala raza et puis bata ma bandi or bozana ba propos bo tenir et là ba propos insensé oh na bi OK pour me ati ya si là bokatela ya si la partie ya makambo na ina bokatela ya si la bokatela ya si la quand on a bisaka ya si la oza mal entouré ya si la boya aboya ka ya si la tala ya si la tala mona par contre ya si la yemo ndaza wana à comprendre peke na mal entouré mais à ça l'assemble peut-être bon c'était oza bien entouré ce qu'on a là qui ça yo na démontrer yo dit oza vraiment mal entouré entourage na o lekechu entourage na o moura entourage na yo moi na bando lingisanga na epede wana bk so be carré encourage na barési entourage na garçon mon tout monde sur mikolo ya pede mon basali 5 entourage na yo bana basi ba télémi na liboso ya TV la télé c'est pour édifier éduquer et divertir bana basi ba mama mikolo ba télémi ba ju bo excuser-nga ba ju mabe na bango ba signong be bo fina bo ça ça wana entourage asila liboso ya télévision c'est pour éduquer édifier ou bien divertir bana na biso ba 2 ans ba 3 ans ba otala TV ba kutana na bandeko wana bon ça makambo wana mususu azui bassin a baloli si liboso ya caméra ya pesi mon komazo ningisa bassin ba fesse na
Je me pose des questions. C'est pas quoi. Mais bon, ça, la bon, on a combo, on a monoko. Qui cette personne a ça la makamba na combo à Belleville na monoko. Bato va défendre à Belleville. Vraiment. Fier d'être. Bato va ça la bon basati. Barési se permet de dire ça à la télé. Yasila emoka wangana. Biso Yasila wangana. Yasila wangana. Biso pe to ebi yasila wangana. Moi to affirmer. Exacté. Mais oh non, loba non relier des informations na vie na TV puis na na téléphone pour ba ko longola tant ba yo fundanga ezali mais moi ba funda ezate bo biso surtout dans infraction. Na na téléphone. Ba résia lobi soki ba yemba kinzembo wana na idée ba bois que la sila jeto parce que zaki moi parce que pour sila madilu ba zaki na relation. Ah? Voilà. Et Zarande solo hein. Donc ti bango ba osilika pona nzembo wana. Ba osilika pona parce que za nzembo ya madilu. Et le wande ba osilika lengo wana. Non, yebate. Voilà, ngabe no yebate ngono kamwa. Yango yaga bia ye rouge. Si. Ti bande ko ba osilika ekomi ba dudu supu ba kota ba ya lule ba kota ekomi yo bazo bini ba bino mikolo boye boza ba sans esprit bazo yembisa bino et le sali bango passe eza moko po eza nzembo madilu ba reza lobi na émission na bi qui ne pouvait pas nana rokia ko loba non na demande à Madilu à l'époque Madilu le loza ko ba fali na ba fere alinga yo boya tenga na ngana boya po Madilu à l'époque Azaï Loka papa nanga. Voilà. Je ne peux pas. Merci beaucoup. Je ne peux pas là. Bande ko bango moko balobi ya si la colle na famille bien. Ya si la très bien éduquée. Ya si la machin. Ya si la bref a kola kota ya. Bref année so to landi ba passer na biso to mona to bimana ba na classe na biso génération na biso ba bolingwa ba lettre. Parce que yo sali no bolingwa lettre te na keti na ya papa Madilu. Voilà. Non kokate. Ba résia lobi yango. Nana ko boya ya sila azala ya nana ko boya akozala nana lingaki ya boya kozala likangu ya Madilu à l'époque. Donc tu nous confirmes que si les agili likangu ya Madilu. Abi bazena ba relation. Alobi pe likangu. Eh! Ouais. Nana vidéo wana. Ya sila malantou. Alobi pe likangu. Ya sila malantou. Refusé être likangu ya Madilu à l'époque. Ya sila malantou. Donc ya sila agili likangu ya Madilu. Ya sila éducateur de masse. Ya sila valeur. Oh, bana biso ba otala. Tant bo yebisa biso qui pouvait refuser être likango à Madilu. Bo yebisa bana biso ba za maîtresse ba foyer ba to lobi. Bo yebisa na bana biso ke kozala na yo likango ya mobali ya batu. C'est normal. C'est ça le barisé ici sur la TV option de remarquer. Donc si la zaki na likango à Madilu, c'était normal. Donc ceux qui to zaki petit le ngai pepe msupe libala bata maman ibi appelle ngai très kufa. Et yango nzemonde sui. Voilà. Et bon penze mo ba boira été. Ba boira été. Ah yango sui. Na avancé. Place mususu aye ko confirmer à lobby si la zalaka relation ya Madilu. Na sali calcul quoi moto na bi ah bon? Ya si la zalaka relation à Madilu. OK. Wikipédia yaka na misi Wikipédia na calculatrice na calculatrice na papier na bic na téléphone na kena Wikipédia na misi ya ba on ba te ke biso to za na mutu ba yebite na misi calculatrice na ya sila 78 ans na bi soki a lobaka ta ya ne mwana 73 tolinga to moni maman mukolo mais tango a 78 abimisu mwa mki makasi Madilu a kufi na 2007 Madilu a botami je crois le 12 août quelque chose comme ça, le 12 août 2050 et 1950. 1950, Madilu a Koufina 2007. 1950, donc 2007 moins 1950, ça fait 57 ans. 57 ans d'âge. 57 ans d'âge. Aujourd'hui, il y a si là, 78 ans, 1978. 2007 moins 1978, ça nous fait 30 ans juste. Sikoyo, il y a si là. Na papa Madilu balingana va yasi la kufate balingana akufina 2007 le baroza bazalaka na ba relation na ba 2000 na ba 2000 ba 2001 bon tocha sikoyo 30 ans na 27 ans agena ba 23 ans on comprend yasi les na 23 ans papa Madilu a 50 ans biso à l'époque on nous a enseigné on nous a éduqué ceci papa bato so na moni na ndeoya bonjour papa Vemba
Bonjour papa. Bonjour papa Marquis. Maman Abato. Bonjour maman Anto. Bonjour papa Intel. Bonjour maman Intel. Bonjour papa Intel. Ba kolisi miso bongo. Respect na ba papa ba ninga. Parce qu'on a autour na ba résine ndenge nini ya si la na âge il y a 23 ans ya ba ne ko pesa ka mboteti. Ya ba nene ota so apesi mbote. Atele tirer ta papa. Maman ya sisi. C'est ça le problème. Donc il y a des soit pesi tant on pesa pas ma dilumbote, pas ma dilumbote. Au lieu ta pas ma dilune longi, au ta la tirer. D'abord faut na fongole tirer na ta marambele ka kuna na kati. C'est édifier quoi? C'est éduquer quoi? C'est divertir quoi à la télé? Non. Biso to bi makambo te. Et a passé na ye. Pas besoin confirmer les biso. Biso yo kango ba les on dit. Yo kango to confirmer raté. Mais si on moto aboye ya si la a pembe na quoi communicateur na yo. A opé sa communication tala osa produit. Biso te kara belle vie. Belle vie pour nous c'est un produit. Naza communicateur. Produit nanga aza na ba valeur na ye. Nakoki jamais ko soit produit nanga. Na zoye na ye na ye. Na manako exposer ye na étaler na mabe na ye. Nako ye na bimi na biso na bomoni produit nanga o so saleli yango bien sala ka boy. Mais na yebi que ça na ba différence nango. Non lobati. Pour nous belle vie ça produit. Pour eux si les a produit, ayo te ka produit na ye na TV d'une manière positive ou négative. Négatif. Oui bité so ki ozobima na mobali ya bateau. Et c'est une infraction. Ba funi yo ba okanga yo adultère. Oui. Donc lelo yo Barési veut nous confirmer que y a si là azalaka na ye maîtresse azalaka na maîtresse ya maman abisobia Banda mabia mais mabia ba yemba ye na yo na biso na on a yuki réflexion Barési na bi na on linga patio bia te ngana linga kutuana bona emsu na yoka bien te yo ka so ke elo ba mandengwa na yo kende anga na lelio ye ngobia anga na leli sila madilu ye yango te. Vous allez bien. C'est tout ça. So bon si la télé alors comme tu vas passer. Madilu aboa qui était. Yo ko boa qui était. Ba senga izara honte. Ntimba. Ndeko na ya boa ntimba. Oui, ba senga ba vérité wanati. Ngana banda okanta babua ka ye na mabia ba mabia respect ba ko boka na mabia te izaka timba madilu. OK. Izaka yete siko ngana mituni likangu ya musicien kutu azwa dédicace ezaka mutuna ba fio babimaka na ba musicien ka bongo ka bo émission pa ko boa kata na répétition bon ya sisi moi dédicace ezalete yi moko pa madilu ando banga ana olinga te mabia ba makambo wana et puis soki ya si les arrive vraiment mobile ya papa na biso madilu mais il faut bazaki pe combien et puis garçon ngozolo ba nana ko boya madilu na kingo na ya 27 carats ya or ya munene en vière complexé ya mwana boke da si la tikala nango si la mtatikala nango po exemple ya opesa à l'époque nana oko boya madilu aza po madilu eza ba chaînette ezana koma madilu to na ba chaînette mo minene posto bango fo benga o madilu babilo a minene aza ko lata na maboko oui aza lata bilo a minene mais est-ce que si la profiter nango po yo pesi biso exemple que nanya lingaka boya madilu à l'époque azaki ko afali ya lelo oui muta oko boya zate atikeli binoni po nyonso eza na maboko mama bia. Et puis, qu'on peut un message à bongo na TV. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Vous savez que c'est la colère de la famille a bien été. Oui, il n'y avait pas l'éducation. Pour moi, on a 23 ans, tout le monde a 25 ans, on a calculé, on a pas. Moi, on a 25 ans. Moi, on a 23 ans, on a papa bateau. Il y a un niveau, il y a 50 ans. Non. Pourtant, on parle de Dilo à 50 ans, il y a 6 ans à 23 ans. Donc c'est gazala qui moi na mabi. Ali ba yelinga yi mutu. Donc yasi seza bano so vimi na ndaku na bimi na mbali no. Azaye bana bandengwana. Azo banga ba pantola ba papa. Mais oui.
On ne peut pas parler papa. Moi na moi 23 les locaux tu vas na musuka ata ba 25 ans la kenga ifona linga moi mobile nga monta na ba 25 ans. Il y a dans 25 ans na 26 ans. Donc aya to landa na kaka. Po biso basi to na avant. To landa na kaka. Donc mibali misusu kutu na ota nga mo be na olinga mo na mo be na. Mina mo na jama 25 ans 26 ans. Ay sanga eh yo mukolo boy. Ngabi ah nga mukolo boy. Bon, il y a un monde qui a 40 ans. Mais jusqu'au moins 23 ans. 23 ans, si vous en avez beaucoup. Et puis, 23 ans, il y a les Théo, na WhatsApp, na Facebook. 23 ans, il y a 2000 ans. Et 23 ans, il y a 2000 ans, tout ça qui respecte ma casse. Donc, 23 ans, Lélo 2024. 23. Voilà, 2023. Donc, 46 ans, non? Yes, le bagage dans 46 ans. Voilà. Te wana âge à Wikipédia. 46 ans. Oh, cela le bagage n'est pas dans 73. 50 ans. Ah. Et n'y a pas normal, tu n'as passable. Voilà, n'y a déjà moins 50 ans. C'est ça ce qui a tourné mal à lui. À elle plutôt. Ça n'a pas communicateur il y a bien. Avant mon toit les canaux TV. Sur mon émission on a sali ma bé. Benga yé c'est longo l'émission oyo. Mon temps a passé né. Bato musu bana passé na mon tali passé au lili mais mon musu passé on a marqué oh il passé là dans kitoko. Passé là très bien. Ba maloba boende yango ba lo boze long molili. Ah molili ngai. La libandina molili maman biso j'étais sali ma véro maman benga lelo ebisgabi na yebisio na lingi makambo la tendenge bazo finga yo ezo sala nga pasi mwana nga na lingi te tika makambo yo nesi na bi kotala na bebiso na ngate mama ah oui c'est kotala na bebiso na ngate abi mona wana zo baso na zo binga molili oya pede wana molili kana bi mais na mundu c'est normal. Oui, tu es tout noir et puis noir et ça pour ce moment riche. Full option. Noir et ça full option. Ngaku na moni ya sisi photo mo akangaki na Maison Blanche bi ngabi oh Maison Blanche ya bayombe to Maison Blanche. Yo muto kenda ko do mona ronde. Tes photos qu'on a tourné est-ce que ya sisi na téléphone na mabe? To posonde bende komi ndengwana. Te posonde komi bongo. Ah, Maison Blanche te. Maison Blanche te. Natali ngabi opena Maison Blanche bimse longi boye. Mais qui pa yebisa ngabi Natali sera ngo bi na sepel nete. Moi te. Mais c'est Kate. C'est Kate. 46 ans. On a 46 ans OK. Voilà Wikipédia. Si quoi si la limbisa c'est ça ko seka. Koza les aider. C'est vous sentir. Koza les aider en tout cas ici là. Et ça quand ndete au seka. Ya sisi. Maman mette ali ka mikolo l'américain. Ya Zizi, en tout cas, Limbisa. Et ça, quand on est tout champion, comme ça, là, voilà. Mais l'on est qu'à Zizi. Au cas où photo, vous savez, nous make-up. Ah, bon, ça n'a qu'à la petite perruque. Bon, non, ça, on a c'est pas l'année, mais une perruque, surtout sur la tienne. C'est pas l'année, la perruque, et c'est pas l'année, à make-up. C'est très important. Et ça, qui est bien. Belle vie, c'est qu'on a c'est pas l'année, quand on a mon agile. Tenga, linga, quand on est sur un suka maboko pamba. Surtout, voilà. Quand il y a barab, Nana mona kina kabelo simba te ba beauté simba te soki wana en tout cas et bien ça innocente voilà le roi maman na moi moi mo boy bako bongo peut-être s'il te plaît voilà idée au benga moi mukiyota boy belle fille ah en tout cas to songa na sujet ya Gabi sikoyo awa to mona ki makambo etali ya Gabi te ya Gabi a clashé sur Kingombe et puis Kingombe na mwasi na epe ba eko réagir. Na ebité analyse nino ko sana. Gi a répondre tanga nombre ya bato yo sala bango mabe et pota basalisa yo. Ozanga reconnaissance. Ote mali kundu fongola nzamba kota kuna. Gi a raison. Est-ce que il y a Gabi a comment à niveau ya aye pas Bellevue a kabeli mbom. Ya Gabi a comment à niveau sans tourner sans ça quoi que ce soit Bellevue a pessier. Il y a Gabi a kabela Bellevue combien de fois? Il n'y a pas Bellevue. Bellevue n'a pas kabelo $100. On connaît. Tout le barra m'a $100. Tout le barra a kabela y a ta morale. À ta morale, à ta que
Na saki mon déplacement, il y a moi quoi ngango. Voilà. Tamakemba. Il y a cabinet en salamoté avec Bellevue. Mais Bellevue, elle est faite à chaque fois. Est-ce que retour, il y a Gabi, il faut ça la sortie médiatique, ça a accéléré. Bato musu ba komo ba Gabi azana maladie mutu. Bato ba komo finga ya Gabi nanga na komo gela ya Gabi soni. Et comme le cas mutana ba problème. Si, ngana komo gela ya Gabi soni. Obi ngana ko quand même sous répondre ete na komo monango na ebisi nzambe na ko participer na liwa mutute. Donc ce que ça ba problème spirituel assisango emo. Voilà. Aza mutu même pas ya calculer ya répondre ya soana na été. Exactement, exactement. To prier kande pona ye. To prier vraiment pour na Gabi. Des spirituels. En tout cas, to prier vraiment ma casse pour na Gabi. Pour on dirait liwa diane et côté 6 mois perturbation dans ma théâtre. Voilà. Pour Diana Koufa bato théâtre m'a accéléré. Parmi biloko et ça la Diana Passi. Ils a sorti médiatique à Gabi. Yaya Gabi surtout abimana mwana na ye makambu. Oh là là. Ngolo kelanga mwana nanga pendant que Diana azana mwana na ye ya moi si ya grande fille déjà. Quand ça déjà na 17 ans 18 ans a oyo ka maman jo bimana garçon Yaya Gabi, ils a parmi biloko et choka Diana. Et puis garçon to mission anaye ko za loka mobile ya Diana. Ya ko kabila ka mo $100. Abinga na otindela $100 na nga ya kayu. Pour que no pesa mwana Gabi. Oliara ngona bana wana ya mikie. Niet. Nakati ko kata wana Diana ba do purger. Ko purger wana ngonde permettre Diana à ça la AVC. C'est méchant. Hein? Voilà. Ben émission ezali émission ya Gabi aloba yango. Lelo on a landé na tongo a retiré pardon, tika sous pardon na. Ah c'est ce qu'ils a qui est pas ya papa Serge pour dire que pardon. Moi na ça maman en tout cas ce mot qui moi na Gabi okake, il réfléchit mieux. Mais au tala maman za maman. Maman ata moto liboma za maman. Maman ata moto pousse za maman. Ata za ndenge nini za maman. Donc au tala bolingwa moi na vers maman et ici maman pourquoi que n'a pas Serge bongote. Excuse-toi. Des mamans qui a s'excuser. Allez, internet basé. Ah, c'est une belle vie, pardon. Kaka bango babakouk, babandi ko accélérer. Yo go senga bango pardon te sopi yo machin. Aïe retirer pardon. Au senga nani pardon, au sengi nani pardon. C'est ça le problème. Donc directement et ça n'a pas si. Après tant on la TV pour le bac na retirer pardon. On retirer pourquoi? Ko retirer te. Ko retirer te tika ngo izala bongo. Ko retirer te. Ce qu'on retire, na biso na YouTube tu as vu au senga pardon. Et puis ce qu'on sengi pardon, oye au finga Guy, au comme benga Guy ya Guylaine. Ah comme c'est Guylaine. Ya Guylaine na sima mon seloulou. Raison ezanini c'est pourquoi. On doit se poser des questions. Raison ezanini et puis c'est pourquoi. Au benga ya Gingombe ya Guylaine. Yo na Guy wana problème nini? Guy yembi nzembo na ye simple. Yo banda ko accélérer Guy na télévision pourquoi? C'est ça le problème. Est-ce que Bazaki n'a pas antécédent moussousté? Et ça complexe de infériorité vis-à-vis de Madame Silla. À mon avis, être flatteur, c'est pas normal. Moi, quand je passe à la télé, non, le Bayango, Bellevue a sa valeur, il y a culture, il y a beaucoup. Bellevue a sa patrimoine. Les gens ne comprennent pas. Bellevue a outil, producteur, on a le banc, on a émission Motosanon récemment. Producteur, tiki théâtre, théâtre, il faut aller souter, combattre, Liège, place CD. Bango nyonso modèle ba komela ki théâtre komi soko yo tourner au pesi ba pesi yo $10. Bellevue a fait des sommets à Rolongola théâtre na $10 ils ont na $60. Bellevue a fait des sommets à Rolongola théâtre na $60 et komi 100. Alors on est à 100 et komi na 170. 170 mbalama quoi. $150 na $20 tableau moko na $20 na $20 transport. C'est na komi comédienne na moi moko. C'est là pardon. Bellevue na komi comédienne Zwanga. Mais ngabe Zwanga ngabe na komi na comme so li to selo action to mekika a au sentir to sali na biso test a au sentir tout ça test pardon. Tout ça test. Perception action. Lo bara action to kota mba moko. Omona ya sisité. Sarah. Et donc on va comprendre tes ali. Na moni peno longo lunette comme sérieux vraiment. Comment ya Sissi peut se permettre ya kokanga photo na Maison Blanche et longue Mamundo bongo.
pourquoi makala te ya sisi nga na yebisa omoni makambo yo yoka na ya sisi te pona ba makambo oyo non mais ça makambo c'est pas te yoka malembe yo yebi déjà que ya sisi aja koli makasi et po yebi que ya sisi ba période wana za olinga ochacho ko makasi tanga zara na copine ya madi oyebi yango bien à l'époque za ochacho ko makasi parce que yo yebi te à l'époque ezali moins secteur foza pembe si ko ya sisi pakola moi ba ambi banini na chaka poso baby maki ba mugijo yoka malembe ya sisi poso baby lobaka mabe zaka po chaki perikite yango moni bezo blanche bi na yena sepeli na ngoti ça ko kotelete te yoka kasi yoka na malembe bongo siko ko moni ngisela na sepeli na ngoti yoka kasi te na zo expliquer omoni bilo mso ezarata mso muta okange photo bazaki pressé bakange photo ka bonga publier malgré bimi kitoko te mais au moins bato ba mona que maison blanche yango na tu te rends compte que ça dépend de la crédibilité à Congolais. À tout quand la photo on a liboso il y a Maison Blanche. Sans perruque. Américain on a nions on a au congolaise. Na teni nyazaki nango. Et puis azat comédienne. Et puis star ya mboka. Afingi sibiso. Mais oui, c'est ridicule. Appelle les gens yanga na biso tongo midi pourquoi mais congolais mboka bino soni ou longini botine biso na Amérique et comme problème. Non, on a s'appelle la montée. C'est belle la montée. Yango moni na. Et puis même entourage na yi. Nathalie na appelle ya loulé. Et pourtant biso za mwindu mama tcha côté. Ba parents na biso bazaki mwindu. Na biso na moni papa di wa beninga. Ebisinga bi Allô, tonton Yams, papa Diego. Wande konoti. Papa Diego ndeko nanga. Allô, Yams, bon nabi oui papa Diego. Boni yo bien nabi. Mais comment nani Moussa ndeko na Moussa kana Moussa la wana. Na moni même entourage na ye, ya loulé. Tinde pas nani yo. Pona po. Non, mais quand on sort, vous en numéro ya solo la malgré a bloqué famille Mobimba. Mais ngana peut être solo là na biso bien. Mais il faut comprendre, il y a agicolité. Pourtant ngana ebisa kenga ba moni neti ba sorti médiatique ba vidéo faut la taka péri qui non wana milai. Make-up ezanga raté na linga na make-up. Yebisa eso ça les voix ça. Ah donc ça me sonne libanda. Ah ça me sonne libanda. Na siliki makasi. Na biso vérité. Na sepeli na ngwata mukete. Ah donc ça me sonne libanda. On se déplacer. Mais kenni na make-up. Et si bon make-up au même ndeni make-up batiaka te kuna make-up eza cher ata fort de teint ezate pona bomba ba tampon ouais yepé abimisi te wa zaka na ngona kala il y a 10 ans 15 ans putaza na poto tika couper te moni que déjà là beaucoup soit biso teste mon mago beaucoup soit biso teste ngo si la paix teste ngo si la quand tu as na casting na SB voilà jamais Alex biso te voilà on ça la roté on la kisi boya est-ce que il y a on a besoin de ma bloquer biso déjà mais on a besoin de bloquer biso déjà donc ta nous ko mangaka belle côté to benge to côté donc badolo ba makamba belle vie non ba makamba belle vie donc pour des choses ça 50 wana tableau moko na biso so semaine mobimba na tournage pas belle vie na so regarde déjà na semaine moko on a deux tournages pas belle vie donc on a 300 non ici 340 donc 40 ans ko permettre on a lien na tchaba crédit na sa makamnanga mais 300 ici donc so tourner la semaine moko de tournage donc so na mois moko tourner 8 tournages pas belle vie aussi bon foot anda ko mo $200 tranquille ou économiser au selbe moi course tranquille donc so tourner pas belle vie pendant 3 mois aussi bon on a bon on OK Dubaï na so mata accessoire moko na yo teka to biloko te aussi fond belle vie a valeur la culture en bon na biso. Raison pour laquelle je salue ma soeur Davina Apoa. Alors, une émission au Sala, Belle Vie a sa source. Belle Vie a sa diamant, a sa cuivre, a sa coltan, a sa caoutchouc. A sa bref, richesse yambo qu'on a vu sur la Belle Vie. Du côté art. Belle Vie, première congolaise comédienne à Bimina Katia Mboko yo sol congolaise pour aller débarquer na Côte d'Ivoire à jouer na film à plus chaîne internationale. La communauté internationale regarde ma famille, bon la congolaise Moko Nakati. Tant
celle-là, c'est une Congolaise. La fierté revient à nous, les Congolais. Voilà. Vous comprenez? Non, défendre belle vie parce que j'ai remarqué qu'il y a une valeur. Maman, avant de belle vie, parce qu'on doit s'afficher que tu as une belle vie. Parce que bango ba kuta na rana si la ça la bango ba vidéo. Ba réunion, bango ba ça ba réunion. Si la suite téléphone on ça la vidéo. Bomo na ke les que tu as zakiawa, ba rési azalakiawa, ba zalaki na ba tournage. Inga de ba mona lo na tournage à belle vie. So ba mona la place belle vie ça. Non, ba qui on doit s'afficher que nous défendons des valeurs. Oui. On doit s'afficher. Parce que aussi, tout c'est masqué et bien on dirait hypocrisie. Non, c'est hypocrisie. On est dedans. Famille Libota, je soutiens des valeurs. Avant de dans la belle vie, je parlais de valeurs. Nous avons une valeur il y a belle vie. Après ça a $10, akabelanga $100, akabelanga ité, ngai po nanga valeur nanga pour ça nangeza na défendre ba valeur no mona ba kondi ya mboka oyo ministre ya culture a mona ke mona moi 60 makambu belé ko ça na cinéma congolaise. Il suffit à mettre des moyens. Mona makambu Bellevue ça na mboko. Bellevue za capable de longola théâtre Congo na koliso yo tozali akena ngona niva ba Hollywood. Oui. Bellevue a la possibilité de longola théâtre na biso na koliso yo toza atiango na Canal+. Bato ba otala Congo ba oloba o culture nini. Nous jouons mieux que beaucoup de artistes, beaucoup de pays mais to bimate pourquoi parce que monter à mabe ezali. Bellevue comme yo ça mosala bato ba bine la rasi la kuna ba danseuse na mona ba danseur ba ça trop à l'aise mais ndeni ka gingo ba yé comme problème ya loulé ayem abina ba obini ça ya loulé te mon lobby de problème en tu comprendre ya nani ya Doudou Soup te fallait bo mbata nzembo akofi mabe eza boyembi nzembo ya Madilu mais pour mes alliés ya Madilu azali na moi ce n'est pas ni nani bi ya osilikate moi était muto kwa osili eza mabi ya poni boyemba nzembo mbali na babilo na buzobana c'est ça asiliki te mama bato sika za na pesi mbote mais comment ba kuku ba yo osilika na nzembo wana barande courage ba courageuse depuis bo cheke ya sisi ala isko de base ba ya Madilu dane ba no kudara ko zebo yebi te la maya Madilu ya temisi voiture ya sisi akoti ba soli Laura bon kana kata voiture ba si ali ga voilà ya sisi qui pas qui au revoir ça se passait comme ça. Mais si la locap n'a pas communicatrice, ça bien, n'a pas communicatrice. Si, à ça l'obligation parce que oh le c'était salut, ils ont manque à respect. Eh, au le marba bouindé na TV. Ba lukela ngo ba preuve penda bareza yo pesa ba preuve nango ayo confirmer penda. Yo vanti non ça va gérer. Nyate la bisoka. Non la vidéo on voit. Tam souci la ayo kaita okanza to ko. Kala biso yasi la place à ça kuna la molaka ba appel bandi. Oh yo ndenge nini ozo sa makamba boye na TV na oh na sai nini yo ebite ke biso ba pesi biso yango ngai ta pesi yango na sali nini oh là là ote mamulubi wana pona ya sisi eza kitoko mingi te yeah pardon nasengi na régie ba balancer les biso éléments. Saratola TV. Mais combien de filles à Lougara? Combien de filles? Sur à l'époque, voilà, Madilu a si la Bissalou. Parce que Bino là, ça va zozo. Combien de personnes vont dire que Madilu a les gâteaux en Zélanda? Combien? Saratola TV. Ah, oui, bien que l'indemnité qui est à Kibo. Ah, il y a ça qui est. Yo quand ça va bager. T'es n'arrête au maximum na baki si le côté. Tala. Na ici le mo na uti ça pas de le mo wana bi. Na iso ina lo ba makamu na TV. Il faut bon nima 90%. Ça dit na lo ba makamu est vrai. Ce na lo ba makamu na TV, mingi na lo ba est vrai. Ya on a bisa bato bon dimaka. Te si la fo benganae, Et puis na bisa ba rési. Le quoi ka au finginga nana temps répondre oté parce que ngana to na diapason moroté yo na bikop na yo ngana mobile donc rien à voir vide analyse non ça on a biso na o alula betelo mo mibali azali azali yeah na mona ki wa yeah ye muto benga ngamo lilit legetu achanga na page ah il va rêve na ngai biso to ke va vina e vina nga ke ko ba pede
Yo comment on peut dire et bon c'est comme tous abaref nende dans sens nini Atia sur la page, a publié biso, bolia kala kombolanga, bozo fikaga, machin. Même mes communes quand les critiques au mon aga, oyo à moi c'est à moi balite comme la moi balite. Comme la. Donc on a bolia kala kombolanga. Naba la katiza. Voilà. Ngai nazala ta figote. Mais conséquemment akande ko bango baloka ba basio sona na ba basite déjà c'est alobi ngo mon émission moko talobi maman top na respecter aza maman nga mais dada to ko kata na ba soutien mobali api dada to ko kata na ba soutien mona mobali aloba na mona mwasi bongo ndeni BTT donc yo lo balanga ki to kata na ba soutien ngana oloba na o sakato la to ko kata na ba soutien attends je la soutien c'est singlé. C'est singlé, soutien. Heureusement, les gars, tu as là singlé. Je le go là dans soutien. Yo poswana na été. Poswana na soutien. Voilà. Donc comme je disais, tout battre la valeur toi nango. Belle vie a sa valeur. Ça on a vu aussi là. Ah ça peut valeur. À aucun revenu peine à raison. Vraiment. Pour de quoi comprendre que on doit réfléchir ma vie si on déconne. Mais à sa valeur. Mais valeur ya on a besoin aussi là et à ma capacité. Oui puis pour mon âme qui faut réfléchir. Et ba musicien émené bango tout ba koma ko lata ba triple semaine. Bango tout ba koma ko lata ba queer. Bango tout ba koma so ba lo ba moni biso. Pour ani ba dola na mingi idéologie ya leader na bango. So que na maison mais au monde ba musicien tout BCBG. Il faut bazalara mabunene pembe ya moni veshai asuka ninga suka na. Veshai comme mauve. Asukana point nini parce que azaki na idée na koti BCBG faut na za gaya na za pembe lo papa chira bosane papa chira na pemba baluba voilà so yeba kota ba vela biso ba papa wemba pe à son âme mais to yebi que villageois tout ya moloka il faut ça non noaler apose ça paix OK faut na makaya manti et voilà donc ils ont une idéologie un leader à dégager un leader d'opinion à dégager makambo pas c'est comme ça avec si là non moi j'ai compris que makambo baninde ko ba au sala ba copier leader na bango et outil likolo donc ba copier ils ont copier coller ya leader na bango ni makambo bango ba au sala ya niveau ya bovani ba enregistrer bino bango leader na bango asala bango ba comme au sala parce que moto normal au kofana neto vani boineni yo enregistré. Dès que boemba moté banjo enregistré. Ils ont mentalité ni. Donc on a que mentalité mo ya ba sitoche, mentalité mo ya ba senti, bo solo yo zo enregistré. Et en sens ah non, il y a si la changer communication. Pourquoi communication mususu? Ça l'est fort parce que tant tout ça to bandi ba sortie médiatique na biso batamayele, j'avais remarqué que bande retour ba lo ba pembeni on dit ba kotaki nan. Ba limo ina circulation. Mais na moni bazongi sko ngai pona ngai idée na ngezaki ah ndé si la bongi si mona circulation boy c'est la koti bomba cours. Bazo formation. Mais bazongi na moni bango plus pur que ne bazaki liboso ba na koloba mais siko ba komi ba oloba ba oninga sama bele biso si la noko bala to komi na suka ya to komi na suka émission là pour sortir les alaté et si la neni ba matière réserve délé est-ce que bien mon voir à quel poto et bon poto que be baga kuna ti bon poto que ça sonine ba mama bo batela bana bino mibali ba maman batela bana bonga mibali place au mura au kiti là bo batela bana bino mibali maman pour péder munene akiti na soki na Paris soki na Belgique na habité bo batela bana bino mibali lokwa bana bino baza kuna bazomona bana poto ya za na posa azwa zenika ya mwana poto abutaka mwana français apaza mukanda bo batela bana bino ba mama OK siko mura pa ke matikeli biso ba scandale Noro da Costa na Davina na Grâce Temo mais so la ni mama na so pourquoi parce que Grâce Temo azara famille libota OK Davina famille libota Da Costa a tout à bordure na émission moi ça n'est pas 25 na comprendre a choka kuna a choka bango ko choquer wana nde sala ke ba retour si la bloqué Da Costa nde sala ke bango ba comme contre Da Costa yango moni leke tu le kana TV a lobby Da Costa za ex nanga mwana mobali a oloba na moninga na mwana mobali za ex nanga et ça kindoki c'est par quel mécanisme modèle quoi ni leke là
Et puis ce qui en a été abisi ba vidéo mo be avant na kiti d'accord ça temi pembeni ba ndé na ba za ko solo ndé na tournage parce que moko d'accord ça aussi mba na idée na aussi moi mobali ela kana na vanité pas dire wa télé na ba si ba yesu ba salon wa chongo ba son bolingo et bimike voilà est-ce que moi na mobali moi ça na réputation na oke la maman na bango mawa moko na oke la maman na osana ti maman benga kanga maman benga dia une fois olingi na komba mwana ngai na lingi na ngate botika koma mwana nga mama yo zo ba olingi na tina koma mwana o mais mwana zo leka na TV ba lo bagaza pede azondima ozo kangote oyo kangote mama ba lekechu mwana we moko lekechu zo leka na TV azo lo bake aza pede lekechu ngako mekate ngala regla raconte ka ya boete ngaso okena ngama monde bo sa waje bo finga ka prince Luamba ngala ko luka yo et puis na bi ko bimaka coin oyo na zelo na kwana na beti wana je fonctionne comme ça non que pas quatre chemins de bon mekate o monde ka lo bagi o molili na mandefu salité na ba papier na iska yo kenda ko defa mbongo na ko makamuti na décharge au salaire défi $400 décharge au salaire défi $500 au zong ça 750 na nango mais yo zo tchenga na on réveille des fao oh abenga ya dadi siko grave ngona to koma ba des fao neti ngasko ni nazamu bananga nyongo na nango ya $20 ni na tilemi na vinanga na dana nyongo mutuka ya $20 tuna lekechu nyongo suko ya zana ngo ba ulukisa ya kiminda ya combien obini na yo kite tuna lekechu ngari nga oja Mwatenge kuda elengi nyongo suka akiminda mwana te à des fois je crois c'est 1000 poisons que ça 1500 1000 poisons que ça 1500 au des fois rapport ni osala ngoni asaka na ngoni mso apesa mbali ne mso apesa da Costa mso apesa nani pa Diego pour aller pa Diego ex danga na da Costa kana mi oh kuna ya mingi bala miki te mafinga pe bibala mikiango baguna mafinga abango oh do ya finga baguna Jesus oh ebo yo koma kote na biso ndeni biso kote na biso esimba te soigner finga kana biso soigner na baguna yo soigner na bango ça sera quelque chose de bon en tout cas vite suka vite fait suka papa yams na mona bandeko tolinga Belleville makasi ya za valeur pour na mboka na biso to sepe na Belleville o mona mwana azali babe ya famille mwana libabe ya famille po yo ya na mokili 7 personnes ba violer maman bande ko bo eskisenga ba violer maman a eu choc a ceux qui wana te ayo se rendre compte katikali na zemi mwana nga o nzamba sunga nga na bokola maman azo la bolingo pa mwana azo bokola maluka mwana aza mwana déjà ya malédiction sous sa mabe a continuer peka na sous sa mabe or mwana maman botaka mwana wana moko maman botaka mwana wana moko ali mwana ngwa ya za sous PD beau garçon beau détail de figure et le ronini au mon amour mobali beau garçon azan ten bien sûr télé mi bon na kaza donc mobali mais soro zobika e lobel na yo pardon pitié papa maman koluka pom na ngate komeka koluka pom na ngate maman komeka te zela yo ko mbongo futa nyonga bata 1500 na ngwa après au mbongo olandi collègue na pour na bo bébé sa poto. Merci beaucoup émission na biso fois là non quoi bana émission sili awa est-ce que ça maloba mso na ibse ba to ba choqué heureusement pour moi na sa diffamation te je crois pas te to diffamer te to pesika ya sisi conseil ya sisi to pesi conseil ya sisi to ande ko jouer te à part ko jouer to pesi ya sisi conseil pour na ba communicateur na e ouais mais on a fait conseil to pesi ya sisi diffamation te kai to pesi ya sisi conseil en tout cas ba to tout batali biso. Merci beaucoup pour la confiance au beau pesa biso. Je bo beti ba ko bolimbisa. O ba moni a ko limbisa te. En tout cas, salaka ne moni. Et o tala muto funda muninga te biso niyo so toi la carte infraction. Biso tout toi la carte infraction. Ya siso ki ofunda nga azolo ba komona nga makama madilu na misi preuve ngam na loba ete na relier d'information. Ay bo benda pe muto ayaki na message. Chaîne ko ngai. A olinga pe te bakanga mutu na ye. Donc mbamo nga mo bakanga nga. Ezate. Voilà de ato longo ya passe wala. So te na makamba koto ya garçon azaka pede oyo nani. Garçon oyo nani. Kevin.
garçon oyo nani Lekechu ye azaki mwasa d'Acosta azaki mwasa pa Diego abi bazaba ex na ye video ezali ye moko taloba donc wana kutu ko funa note osa musala punda pongana musaka ba OPG na ba vokana ngana kina ba vokana nga video yango yo na relier ka information ya loba parce que musuni na tengo mundandi amabi ya dudu vina tusala lemba ya dudu supu yo en tout cas nana yo kanela nga papa ya kanela nga papa akadina mukomsali nga betaka tokutani na oyo tika ma top na voiture na tournage d'abord marché tokutani liboso ba dudu ayebisi top ayebisi ma top yebi epetu na kanela kina obete ngana na kata voiture ena monika oya na maiti classe rapide la vie dudu oyo liboso le pont na bido to buna neni do yebi yake obetanga po ba leki no ba côté là tokutana ba côté na biso yo za na lemba nga za na lemba to na limité tokutana ta ngiringiri voilà il y a l'épée dans mon des personnes dans makambo ya OK pas docteur ba ça ils sont choqués côté à tampon côté on est soir à batebele on a tika côté à tampon et soir à batebele pour otalaka ya l'uleme et ko soit pe akabi oui, kabela testament. Oui, yo tali batute. OK musika. Ko soit pe asisi. Otalité. Yo lobino kaka mais ana batte ko soit et ko soit Theresia. Yo zo mona batute. Oui. Saratola TV, la chaîne qui assure.